Bonjour mes chers amis et bienvenue encore sur la RDC Simple Tech. RDC Technologie ya sika. Awa tolobela makambo ya technologie et technologie yango eza informatique et makambo yango tozolobela yango na lingala po ekomela vraiment chaque mutu. Kombo na nga Shabani Musomba Kachimbisha. Sikoyo lelo tozongeli tolobela nanu makambo oyo etali comment fonctionne web, comment fonctionne internet en général na web et puis na surtout application. Soko otalaki te bavideo tosalaki tozalaki na mwa difficulté wana koexplike yo makambo ebele donc todeside na tosala nanu mwa pa moko arrière et ça peut vous aider. Sikoyo tokokende boye tokobanda nanu comment fonctionne site web na internet bongo et puis tokokende pe na roadmap tolobi na anglais roadmap na français ça peut être la voie à suivre pour devenir un développeur. Il y a front-end ou bien il y a utilisateur client. Tokokende pe na biloko moko boye développeur, il y a cerveau, il y a application, tokokende makambo ebele. Mais pour le moment, esengeli nano comprendre comment fonctionne l'internet et les applications. Comme on a Shaban Musomba, ce que vous avez sika puis nano za abonnez-vous et partagez la vidéo avec les autres pour et comme là bato ebele. Toko tanan na détail. Bienvenue encore sur la RDC Simple Tech. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le web et Internet. D'abord, comprendre Internet lokola nzela. Comprendre yango lokola nzela, kolongwa lokola Kinshasa, kokoma lokola Paris, kolongwa lokola Paris, kokoma lokola naebite lokola Nigeria, kokoma n'importe quel pays, kolongwa Kinshasa, kokoma Mbujimai, kolongwa Kinshasa, kokoma. Et donc, comprendre Internet na ndenge wana. Sikoyo comprendre le web lokola mutuka. Yango nde sikoyo ekotambola sikoyo na nzela wana. Donc internet eza nzela na sikoyo web eza lokola mutuka. Mutuka yango sikoyo nde komema badonne kolongwa par exemple na Kinshasa kokoma ti na Bandundu ou bien kolongwa Kinshasa kokoma ti na Paris. Donc très facile à comprendre internet na ndenge wana. So comprendre yango soko comprendre yango na sens wana terre à terre tokozala na nzela moko. Deuxième chose, il y a à comprendre total anano, qu'est-ce que l'Internet? Internet, d'abord, c'est un réseau mondial d'ordinateurs connectés permettant l'échange d'informations à travers le monde. Bon, infrastructure, il y a Internet, est très essentiel pour la communication. Pour la communication, donc ezosala ezoyede biso ke to accéder ba données numériques à partir ya monde. Donc okozala oza kuna na Kinshasa ou bien oza kuna na Mbujimayi ou bien oza kuna na Paris, bien n'importe quel pays. Donc tu peux accéder à n'importe quelle donnée numérique donc à travers internet. Donc eza très essentiel. Eloko mosusu tolingi tolobela awa eza web. Différence entre web na internet expliqué simplement. Internet eza lokola autoroute eza nzela zwa yango lokola autoroute moko boye eza connecté bato kolongwa Kinshasa kokoma Paris partout dans le monde ezo connecté bato bongo. Siko zwa web lokola voiture yango siko nde komema badonne numérique kolongwa Kinshasa kokoma partout kokoma Bambujimai kokoma ba États-Unis kokoma partout dans le monde. Siko interaction entre les deux, les utilisateurs naviguent sur le web grâce à l'internet. Sikoyo nalakisa yo soki tokei na ata na browser wana beti yango web okozwa AI akolakisa yo akopesa yo pe mwa explication mosusu le World Wide Web, www ou le web, donc mokuse tobengi yango web.
soko olingi tobenga yango World Wide Web. Wana eza na français na ndenge biso tobenga yango mokili mobimba web ou bien boye. Donc, c'est un système de pages web interconnectées et accessibles au public ainsi que d'autres ressources accessibles via Internet. Il utilise des technologies telles que HTTP, hyper. Oyo tokozongela yango après awa ezalaki kaka tozwa kaka mwa explication moko ya moke. Donc soki olingi comprendre web, donc wana eza exemple moko terre à terre comprendre yango ki eza lokola voiture et internet eza lokola autoroute, eza très facile à comprendre bongo. Eloko mosusu tolingi tolobela awa pe lisusu eza ba navigateur web. Siko ba navigateur web eza ba outil moko bo essentiel, eza très essentiel mpona kosalisa biso koaccéder ba différents sites web na internet facilement. Siko ntango tozoloba ba différents sites web tozoloba lokola ba YouTube, ba Facebook, ba Instagram, n'importe quel site. Donc tokoaccéder yango à partir ya web. Napesa yo exemple koaccéder site nakokende awa na browser oyo sikoyo nde navigateur sikoyo il faut koaccéder sikoyo na web. Koaccéder na web nakoya awa na navigateur nabeti par exemple lianskill.com. soki nabeti boye oyo eza sikoyo adresse, donc adresse ya site oyo nalingi na accéder. So nabeti boye grâce ya web nakosala sikoyo communication kokoma place serveur ou bien badonné ya site oyo eza batie yango tozwi sikoyo badonné wana bazongiseli ngai yango na navigateur. Donc dans quelques secondes ou bien millisecondes tobeti bakei kuna place badonné ezali bazwi yango bazongisili yango awa. Donc nakobeta pe yango ata boye YouTube nabeti adresse boye soki ekei place badonné wana ezali. Donc grâce ya web na navigateur ekosalisa biso tokende kozwa badonné wana epuis baya kolakisa biso. Donc eza facile bongo ya kocomprendre yango. Sikoyo ntango okozwa badonné wana vous allez accéder na badonné wana ekozala okomona pe na navigateur eza babiloko ebele soki tozongeli awa eza na babiloko ebele soki oyeboye toza na ba historique okomona basite tout aussi wa accéder toza na ba sécurité navigateur mpe aza responsable ya sécurité na yo. Donc okoya awa boye obeti n'importe quelle adresse soki oyebi yango te okobeta ata boye obeti RDC omoni directement. Donc n'importe quel ebimi. Donc mosala ya navigateur eza boye yango oyo. Donc eza kosalisa biso koconnecte na web toconnecte na web sikoyo web nde mosala na ye kozala sikoyo akei azwi ba information ou bien ba donné numérique wana azongiseli biso yango. Donc eza facile bongo. Eloko mosusu awa eza pe lisusu adresse et nom de domaine. Adresse et le nom de domaine eza pe important. Comprendre comment les sites web sont localisés sur internet. Adresse postale virtuelle zwa yango lokola adresse postale moko boye virtuelle parce que zwa yango lisusu lokola kaka lokola téléphone na yo numéro ya téléphone na yo. Soki numéro ya oza na numéro ya téléphone moto aza partout dans le monde ako atteindre yo, ozo comprendre, ako atteindre yo facilement. Sikoyo zwa adresse postale na biso virtuelle soki tozwa kaka adresse postale soki moto aza par exemple na Paris alingi atindela yo colis akotinda colis wana directement alobi ke bon colis oyo ezokende na Kinshasa sikoyo ekokoma wapi? Kinshasa eza monene eza vague ekokende wapi? Bon il faut okende na adresse moko boye
sikoyo na adresse postale ndenge ezalaka bon ekokoli ezekende na Kinshasa bapesi yo boye numéro toloba exemple ke numéro wana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wana nde numéro ya poste postale ya adresse postale ya mutu wana koli wana sango ekomi pap na Kinshasa wana sikoyo ekozala sikoyo na place ezokende kolo nango akoya koretire wana ou bien bakokende kolivre yango na ndako na ye donc un2 ti na ndako na ye balivre yango donc adresse eza très essentiel très important ata na internet mpe toza bongo parce que internet eza mokili mobimba eza nzela ndenge tolobiki eza nzela connecté partout ezoconnecté partout donc il faut tozala nde na baadresse koyebake soki ozokende place songolo okokende boye soki ozokende place pangala okokoma mpe boye yango nde tozosalela baadresse sikoyo na kati wana eza na bamakambo ebele na kati ya adresse wana toza sikoyo na baadresse nde tobengi adresse bien banom domaine domaine eza très facile mpona biso bato toye totanga yango parce que ordinateur ye ayebi kotanga yango te ayebi kotanga bakombolo soki tokomi boye domaine ye ayebi kotanga te mais ayebi kaka kotanga bachiffre ba 01 01 01 nde ayebi kotanga bongo sikoyo tokende nano awa lobi une URL fonctionne comme une adresse postale pour accéder à une site. Identification facile, les noms des domaines facilitent la mémorisation des adresses pour les utilisateurs. Structure standardisée, les URL suivent une format spécifique pour assurer une navigation fluide. Bon, oyo ntango tolobi nano napesa yo exemple tozomela na browser soki par exemple nalingi nakoma na YouTube ou bien na Facebook obiki nakokende kaka boye na beti facebook.com ozomona yango facebook.com awa d'abord nde domaine nde eloko tobengi domaine eza facile mpona biso tocomprendre oyo mais ordinateur ye ayebi oyo te mais normalement soki ordinateur azwi oyo aconvertir yango na babiloko oyo tobengi awa aconvertir yango na banari aconvertir yango na ba 01 bien 01 01 01 01 01 babiloko moko ya bongo donc oyo ordinateur nde aconvertir yango mais d'abord aconvertir awa akozwa oyo aconvertir yango na IP IP adresse ou bien IP adresse oyo eza sikoyo eza pe eza ndenge moko na oyo eza lokola numero na yo ya telefone toloba IP adresse ekozala boye napesi ko exemple kaka ekozala boye 68 100 toloba ata 10 après wana sikoyo nde eye na baconvertir yango sikoyo na awa mais d'abord oyo IP adresse ekozala unique eza unique kaka lokola ndenge moko na oyo donc bazwi kaka nkombo oyo tellement ke ordinateur ye ayebi kotanga babiloko bongo te tozwi yango toconvertir yango na IP adresse oyo sikoyo ekozala pe unique eza pe adresse unique na internet mobimba sikoyo ntango akozwa oyo aconvertir yango mpe lisusu na oyo donc oyo eza ndenge ordinateur ye akosala mais mpona biso soki bakomi kopesa biso baadresse ya bongo moni ekozala mwa mpasi mpona biso kocomprendre yango mais soki eza kaka par exemple facebook.com ou bien lenskill.com ou bien nayebi te rdc.com babiloko moko eza facile ya kocomprendre donc eloko oyo tobanda koexplike yango wana sikoyo eloko mosusu mpe soki tolobi url soki obeti url napesa exemple soki na kopie boye awa ndenge eza boye na kopie awa ekomi deja url soki nabeti na fini awa boye awa ekomi deja url donc awa eza sikoyo adresse unique donc soki opesi web makambo oyo adresse oyo boye
comprendre que awa toza na navigateur et puis web eza pe eloko kosalisa biso to connecter na internet ou bien to accéder ba information na internet. Sikoyo soki opesi oyo na web sikoyo ayebi ndenge nini ya koluka adresse ya ba information oyo akei na internet azwi ba information oyo epuis aye azongisili biso yango. Ntango azongisi yango nze sikoyo biso tozwi tozongisi yango, azongisili biso yango tozwi sikoyo badonne wana toafishe yango sikoyo na browser. Sikoyo koafishe yango na browser awa tokosalela sikoyo oyo tobengi site web oyo sikoyo tobengi awa akotya boye tobengi awa site web, awa sikoyo nde site web. Ozo comprendre? Donc eza très facile ya kocomprendre procédure wana. Eloko nini lisusu tolingi tosolola awa? Donc oui wana tosi tolobi yango eza kaka ndenge ya koede biso kaka koidentifie ba différent adresse eza na procédure mais yo kozala vraiment intéressé te na baprocédure nyonso wana okozala kaka na intéressé en tant que développeur ou bien nouveau développeur okozala intéressé na makambo ke ntango ozwi domaine name.com exemple domaine name otie yango na IP sikoyo IP oyo etikali wana ekozala sikoyo mosala ya ordinateur nde ya kobanda kosala yango akozwa yango aconvertir yango na binary 010101 aconvertir yango na babiloko na ye. Donc c'était facile ya kocomprendre yango. Eloko mpe mosusu tolobela awa eza serveur web. Ordinateur eza ordinateur ya monene, c'est ordinateur qui héberge les sites et envoie les pages. Donc eza ordinateur zwango lokola mwa ordinateur moko boye ya monene, ordinateur moko boye ya monene sikoyo yango nde ekozwa biloko tu wana bainformation tu badonne tu ya basite web ya basite eti yango na kati eza lokola badepo moko boye babiloko wana eza na kati. Donc chaque fois soki oza besoin na eloko oyebisi web bon nalingi nazwa na accéder site oyo bon olingi accéder site oyo page nini oyebisi ye page bon apesi yo bon. Hébergement des sites. Le serveur stocke toutes les informations nécessaires pour afficher un site. Transmission des pages, il envoie des pages demandées aux utilisateurs via des navigateurs. Tomonaki wana déjà accessibilité permettre aux utilisateurs d'accéder facilement à des ressources en ligne depuis n'importe où. Sikoyo napesa yo mwa exemple moke awa tomonaki déjà awa eza Wikipédia eza site badonne tu oyo moni awa ozomona awa oyo badonne tu oyo eza stocké quelque part na ordinateur na bango na serveur oyo tobengi sikoyo serveur eza stocké wana. Donc sikoyo ngai soki nalingi na accéder awa soki nalingi na accéder n'importe quelle information nazwi adresse oyo tobengi nde URL soki nazwi yango boye nakei na navigateur oyo soki eza navigateur nabeti yango awa sikoyo nayebisi awa sikoyo nazopesa sikoyo navigateur adresse ke alukela nga nini oyo bacontenu oyo na kati ya site oyo donc na kati ya adresse oyo sikoyo navigateur ye akozwa apesi sikoyo web tosi tomoni déjà oyo obeti boye bakei bazwi information wana omoni ezwi mwa temps mwa délai moko boye na informatique tobenga yango await ou bien asynchronize donc eza kozela omoni ntango ozofina wana tozozela ke bainformation eya sikoyo ntango bainformation ekomi nde sikoyo balakisi yango sikoyo à l'aide ya site à l'aide ya ba HTML à l'aide ya ba JavaScript oyo tosi tomoni déjà yango nde sikoyo nde kosalisa biso tomona bainformation oyo
bapesa biso style place eza url place eza biloko ebele donc mosala nango yango oyo napesa yo na mwa exemple mosusu na kati awa. Comment fonctionne l'internet, API et site web, hein? Aux exemple que DNA to site money déjà makambo ya IP address, hein? IP address et IP, oui, comme ça en français, IP et puis awa eza serveur, hein? Donc zwa oyo lokola ordinateur na yo awa sikoyo eza browser na kati wana awa sikoyo nde internet, hein? Eza internet ou bien web na général. Sikoyo awa eza sikoyo serveur, c'est-à-dire que yo ntango oza awa ozwi sikoyo adresse na yo, ozwi adresse oyo ya eloko oyo bien adresse ya site web ou bien IP otie yango sikoyo na internet, oyebisi internet ke bon lukelanga site oyo ozongisela nga badonnées numérique wana. Sikoyo ntango internet azwi web azwi atindi akomi koluka sikoyo adresse wana azwi sikoyo place serveur wana ezali bon ayebisi serveur ke bon pesanga bainformation tel sikoyo serveur azwi bainformation wana atindi yango sikoyo akotinda yango akosalela yango tozosalela sikoyo eloko tobengi IP et API, na anglais tobengi yango API, na français nakanisi ekozala API nayebi te API et API peut-être, mais zwa yango na anglais, zwa yango na anglais eza très important kosimba yango te komemoze yango te na français, simba yango na anglais eza très important. IP sikoyo mosala ya oyo ya IP eza kaka kosalisa kaka eza kaka lokola mwa pont moko boye ezwa yango lokola mwa pont oyo ezokatisa kote Brazza kote oyo Kinshasa na katikati wana kaka ekosalisa kaka komema kolekisa bamituka kolekisa batu babiloko moko ya bongo. Donc mosala après oyo apesi déjà azwi déjà bainformation azongisi yango na browser, donc à l'aide ya IP browser azwi navigateur azwi déjà bainformation wana alakisi yango déjà na site web, donc eza ndenge moko awa ou bien soki nalingi nakota na mwa mozindo moke kaka kolakisa yo kaka comment fonctionne IP. Awa eza navigateur et puis oyo eza internet ou bien web, awa pe eza serveur. Soki olingi otinda en tant que client aza utilisateur, client alingi atinda requête na serveur mpo azwa mwa information moko boye akosalela sikoyo browser, asali navigateur ayebisi navigateur bon tindela ngai adresse oyo lokola awa nayebisi ye tindela ngai adresse oyo tobengi internet. Sikoyo ntango otindi à l'aide wana soki okei boye nalingi nalakisa yo kaka parce que awa tozosola makambo ya informatique, soki okei boye awa omoni awa balakisi yo all beta nayebi te comment je fais ça rapidement, je devrais vous montrer. Soki nakei boye okei na développeur oyo eza na français mais soki oyo eza na anglais pardon, soki olingi okende na mbangu beta boye contrôle plus shift plus i ekofongola directement oyo. Soki okei awa okei na désolé okei na network okei déjà na all bien tout. Soki oza mopaya te na chaîne oyo donc oyebi déjà kosala baformule oyo. Soki okomi awa nalingi nalakisa yo kaka ndenge nini API azosala barequest na ye ou bien API ezosala barequest. Soki nalingi na relancer site oyo omoni bamakambo tu awa ezoleka awa, donc c'est comme ça IP azosala barequest na ye, opesi ye adresse soki otali nanu opesi ye adresse, ntango opesi ye adresse omoni akei elandi akei na adresse oyo eza requête na url wana epuis méthode yango eza kozwa get
adresse nango tolobaki makambo ya IP adresse, IP oyo eza oyo tokoki komémoriser, mais IP nango eza awa. Kolakisa yo exemple soki nazwi oyo nabeti boye na awa na kati awa, soki na fini awa ekomema kaka, ekozongisela nga kaka site moko moko oyo. Mpona nini? Parce que oyo eza facile mpona biso komémoriser, mais mpona ordinateur ce qui est important eza oyo. Soki na fini boye kopesa mwa problème, il faut okotisa yango http boye basite mosusu mpe ezalaka na sécurité, balingi te accéder yango bongo, omoni bakopesa yo mwa erreur, epesi yo mwa erreur parce que site mosusu eza mpe partie ya sécurité. Avec oyo soki tokoti déjà makambo ya sécurité, okocomprendre que avec oyo donc tu peux déjà lancer attaque na site wana, lancer attaque, détruire site, okosala bamakambo ebele. Donc basite mosusu soki opesi déjà oyo bakoboya yango, soki otindi oyo na navigateur ou bien na requête, bakoboya yango bayebisaka non 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 non, il faut kaka otinda domaine, hein? Il faut kaka otinda domaine. Donc awa ezalaki mwa explication moko koexplike comment ba IP ezosala. Mais soki tozongeli awa omona sikoyo ke otindi ba requête na serveur, ntango serveur azwi bainformation donc à l'aide ya IP ou bien API, ntango serveur azwi déjà barequête na yo, atali bainformation soki ezoexiste, azongiseli yo yango, ntango ozwi yango olakisi yango sikoyo na kati ya browser. Donc eza facile bongo ya comprendre. Ata awa eza mpe facile, awa eza na browser, awa toza na internet, awa toza na serveur, awa eza page web page, hein? Donc très facile à comprendre. Awa pe tolobela makambo ya ou bien comprendre HTTP na HTTPS. Comprendre le protocole HTTP bien HTTPS. Langage essentiel de communication entre votre navigateur et le serveur. Tomoni yango na moi épisode de Leki. Sécurité des données, HTTPS. HTTPS eza pona sécurité des données. Ou bien tobengi yango crypt. Donc badonnées eza un peu sécurisé, bazwi yango batie yango na balangage moko boye. Donc okoki komona yango te, okoki kotanga yango te, ata soki ozwi badonnées wana okomona yango te. Mais soki tokoti te mpe makambo ya cybersécurité, tokobanda komona yango. Mais pour le moment tocomprendre kaka HTTP na HTTPS. Ekosalisa kaka mpona échange ya badonnées. Navigation fluide, HTTP, HTTPS assure un échange rapide d'informations entre l'utilisateur et le serveur. Donc, HTTP na HTTPS, tozwa yango lisusu lokola pont ou bien bridge, tobengi yango en anglais bridge, na français eza pont. Pont ekoki kosalisa soki par exemple olingi okatisa oza na Kinshasa, olingi okatisa Brazza ou bien okatisa tolobaka na Kinshasa olingi okatisa kuna na Brazza, il faut ozala na pont moko boye ekosalisa yo kokoma kuna, kokende kuna bien kozonga. Donc mosala ya HTTP yango wana. Puis tosi tomoni tokomona yango lisusu accessibilité de site, des protocoles standard. Eloko mpe mosusu oyo nakoki koexplike mpona HTTP, zwa lokola HTTP eza lokola serveur na kati ya restaurant, tobenga yango nini, servant ou bien servant na kati ya restaurant, désolé, na kati ya restaurant. Ntango komi osali commande, donc mosala na ye eza kokende, azwi commande na yo, akei na cuisine, azwi biloko, azongiseli yo. Mosala ya HTTP yango wana. Donc il faut comprendre ndenge napesaki yo exemple awa lokola oyo, soki nalingi natinda awa natinda
requête awa mpona site oyo natindi boye mosala ya http yango oyo soki nafini boye http omoni eza awa oyo nde http mosala na ye eza kaka protocole eza kaka protocole kozwa bainformation ozwi kozwa barequête na yo komema yango na serveur koyebisa serveur ke bon tolingi topesa oyo tolingi tozwa oyo bon zwa oyo azongiseli yango siko peut-être okotuna nga me http na API ou bien API mosala nango eza ndenge nini bon IP eza zwa yango lokola tobengi yango lokola interface moko boye ou bien socket socket na kati ya ndako soki oza na télévision olingi obranche télévision wana na électricité na courant oza na courant na kati ya ndako sikoyo soki okobranche courant télévision na yo na kati ya courant il faut obranche yango na socket ozwi nini singa otia yango na mur na socket ozalaka na mur wana yebi te tobenga yango nini na français socket otia yango ofinia okotisi yango na kuna sikoyo econnecte na kati ya courant donc mosala ya http yango wana sikoyo mosala ya http eza kaka mosala ya IP ou bien API yango wana donc eza kaka kozwa badonné na yo opesi format ya donné na yo oyo olingi otinda ou bien barequête na yo olingi otinda na serveur ntango azwi yango bon amemi yango lokola eza na enveloppe sikoyo azosalela sikoyo http lokola protocole lokola mpona ye http amemi ye ntina serveur donc mosala wana eza très facile yango nde nazo explike yo awa soki otali boye nalingi napesa yo mwa exemple kaka zwa awa eza soki omoni header oyo eza sikoyo http oyo eza barequête tokotinda napesa yo sikoyo mosala ya IP nalakisa yo lokola awa réponse nayebi te soki nakoki kozwa site nakozwa bainformation awa oui mais d'abord awa soki ozotala déjà soki ozotala déjà awa okomona eza nde eza IP mais soki ozotala awa ekopesa yo bainformation bainformation tout http ou bien protocole azosalela mpona kotinda barequête ou bien kozongisela yango normalement tokosala mwa cours moko boye mobimba mpona koexplike yo makambo tu oyo awa mais pour le moment esengeli nano comprendre ke http ye aza lokola protocole eza protocole eza lokola protocole te mais aza protocole ekosalisa yo koconnecte entre navigateur awa na browser sikoyo mosala ya IP ou bien API mosala ya API ou bien API eza ya kozwa badonné wana format ya badonné na yo na bainformation mosusu lokola enveloppe quoi kozwa yango sikoyo kokende yango bamemi ye na protocole ti na serveur sikoyo zwa serveur lokola nde ye nde cuisinier ou bien cuisine bamemi yango kuna ntango azwi déjà biloko wana pap azongisi yango déjà epai ya navigateur donc il a fallu tosala mwa animation ebele mpo esalisa yo mais naza na confiance ke okocomprendre quand même kocomprendre mpe lisusu role ya fournisseur ya internet ou bien fournisseur d'accès à l'internet bon mosala ya fournisseur ya accès à internet eza ebele lokola nayebi te Vodacom Airtel ebele Viber Orange banini bafournisseur sikoyo mosala na bango eza kaka kopesa yo internet kopesa yo accès na connexion sikoyo ça dépend na ndenge bokoyokana bon apesi yo internet par exemple tozwa Orange Orange bango bakoconnecte bazwi câble wana toloba câble euti par exemple euti partout dans le monde Viber bien fibre
tant câble wana euti connecté na centrale na bango, bon on ne parle pas de centrale na bango kaka, sikoyo partir ya centrale wana bakodistribue mpe bapesi yo connexion. Sikoyo mosala na yo eza kaka kozwa accès, ozwi kaka mwa accès na internet wana okobanda kofuta bango, ozwi accès na fournisseur na nini na internet na connexion, sikoyo okomi mpe kosalela yo en tant que utilisateur. Et puis mosala yango na bango mpe lisusu eza kotala parce que bango bakozala responsable ya kosala makambo lokola technique, kotala assistance technique s'il y a un problème, soki câble eza na problème, donc bango bakozala sûr que yo oza na internet na yo, donc 24 heures sur 24 internet ezali, service eza wana sans interruption. Eloko mpe mosusu tokoki kolobela awa eza processus de saisie d'une adresse web. Bon, adresse web eza important. Ngoni toza na babiloko tozosala soki otali basite moko boye, mwa site moko ya mike mike tokreaki, tocreye eza d'abord na niveau local, na bien na anglais tobengi yango local host, donc c'est-à-dire que eza kaka na niveau na computer na yo na ordinateur na yo moko, mais il faut sikoyo okomisa yango na mutu tu accéder yango à partir ya bien utilisateur tu ayeba makambo ya site na yo, site na yo ekomela moto aza na États-Unis, moto aza na Afrique du Sud, moto aza na kuna na Bambujimai, partout wana sikoyo nde ekokoma makambo, il faut ozwa sikoyo adresse, il faut ozala sikoyo na adresse unique wana sikoyo ekofacilite mpona koaccéder sikoyo bainformation na yo. Tomoni déjà makambo ya adresse, wana eza sikoyo bakompagnie ebele, tolingi te tosala marketing ya bakompagnie awa, mais soki otali na internet que vous voulez maintenant prendre ou bien trouver un domaine, ou bien je ne sais pas, un domaine ou une domaine, évitez. Domaine name, soko beti boye, domaine name registration in UK, ou bien in Kinshasa, Kinshasa boye, kobima ebele, donc ba domaine ou bien toko beta eza na bakompagnie ebele, presque bakompagnie ekoma ebele partout ekoki kosalisa yo ozwa kombo, donc mosala na bango ekozala kaka yo oregistre kaka kombo, oregistre kaka kombo, opesi kaka kombo ya domaine na yo, batali soki eza available, c'est-à-dire ezali eza wana, moto nana okipe yango te, bozwi kombo wana. Lorsque vous tapez www.com dans votre navigateur, une série d'étapes déclenche. Votre appareil envoie des requêtes à votre FAI qui connecte votre demande à l'Internet. Finalement, le serveur au site vous envoie des pages. Donc, musala awa, ole nalingi, ole tokoki ko expliquer awa ezaki. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Eza makambo ebele bele. Ce qui, par exemple, olingi otinda requête, par exemple, tolobaki rdc.com. Na ebite soki adresse oyo existe, mais napesi kaka mwa exemple. Soki na beti soki nalingi na beta boye, nalingi na tinda requête oyo, oyebi eloko ya liboso ya kosala, ozotala nanu soki nanu naza na internet, soki d'abord naza na internet connecté, soki naza na internet, donc browser nanga kozala siko na navigateur nanga akozala na facilité wana ya koconnecté na web. Bon, avant ata aconnecté na web, eza pe na ba service, akolega nanu na service ya fournisseur, bato bazo fournir internet, bato bazo pesa biso internet wana, abeti nanu kuna, eleki kuna, tango eleki kuna siko nde ekei siko na serveur. Donc c'est-à-dire que bango peut-être tellement que ça surtout contrôlé na batu ya gouvernement, n'importe quel gouvernement ya mboka, n'importe quel mboka, bango batiaka ba mesure moko boye, ba police moko boye ki ba contrôler ka ba nini ba internet, c'est-à-dire que
batala baanalyse badata requête ezotinda. Donc soki ozotinda requête moko boye, bango bakotala bamona soki oza na bamakambo moko boye ya mabe ozotinda, yango nde ekoma pe na darknet, darknet, c'est-à-dire que bango bazo esquive nini contrôle ya gouvernement wana, contrôle ya l'état wana. Mais na ndenge ya normal, na bato normal, soki otindi requête awa, c'est-à-dire awa il faut eleka nanu epai ya fournisseur na yo. Fournisseur na yo nde azwi requête wana, atali yango, soki ba information ozotinda eza bien, ntango ekei sikoyo nde atindi yango na serveur. Soki eza bien te, ekokende boye babloke yango, soit batiki yo kaka eleka, mais batali sikoyo adresse IP na yo. IP tomonaki IP ya site web, mais eza pe na IP na yo moko ya ordinateur na yo. Donc chaque ordinateur aza na IP na ye, ou bien IP na ye, IP adresse na ye, ou bien oyo IP adresse oyo fournisseur azopesa yo. Donc IP wana eza facile koyeba adresse na yo précise, place ozali. Normalement ntango ozotinda requête, bayebi moto oyo aza place tel, aza na Kinshasa boye na boye, ou bien aza na Goma, ou bien aza na Uvira. Donc ata na quartier, na ndako, ata na place ozali, adresse na yo précise à partir ya adresse na yo. Donc chaque fois ntango ozotinda adresse, ntango ozosala barecherche ou bien ozotala bamakambo, il faut oyeba ke eza na bato oyo bazotala bacontrôle makambo oyo ozosala na internet wana. Oza comprendre? Donc yango wana oyo ezalaki mpona kozwa adresse. Ntango osi ozwi déjà adresse, kotinda barequête, ntango ozotinda barequête na yo, il faut oyeba bazocontrôle yango, ekoleka nanu epai ya bafournisseur ya internet. Ntango bazwi bamoni yango, si c'est bon, batiki yango eleki, soit ça peut être bloqué. Donc makambo wana ça se passe dans moins de quelques millisecondes. Donc eza makambo ezoleka pop eleki, batali eleki. Donc eza makambo te bazotala yango physiquement. Donc c'est déjà programmé que ntango babiloko boye boye eleka, biloko boye boye na eleka te, eza bongo. Sikoyo mususu ou bien ya suka oyo toki komona eza schéma global de fonctionnement, cycle complet du fonctionnement de l'internet et du web. Awa okoki komona yango koma nasi nalakisi yo déjà yango awa, soki natali awa na nini oyo nasi nalakisi yo déjà, omona comment ça marche, mais awa pe tokoki kozongela yango omona ndenge oyo ezosala. Toza na client, ntango tozoloba client, c'est-à-dire que eza utilisateur, client ekozala yo na ngai toza ba client. Puis toza na internet, internet sikoyo yango nde ezoconnecte biso na serveur. Donc serveur il faut ozwa yango lokola stock, ou bien tobenga yango nini dépôt, mwa dépôt moko boye, ekozala mwa ordinateur moko boye batie yango, ekozala ata na Paris, ekozala ata na Afrique du Sud, bien ata na Kinshasa awa kaka, ata na Bambujimai, ekozala kaka wana. Mais ce qui est sûr que ordinateur wana il faut ezala connecté na internet 24 heures sur 24, parce que soki eza connecté te, soki bato batindi déjà barequête wana bakuti internet eza na se. A comprendre déjà que ba client bazali baconnecté na internet et puis batindi barequête na serveur. Siko serveur sikoyo tokomona pe makambo ya serveur aza na bamakambo ebele ezosala. Serveur aza cerveau moteur ya ba site ou bien ba application tout. Donc serveur ye nde aza na badonnées tout wana stocké, eza pe na babiloko lokola ba database tokomona yango, bien base de données tokomona yango lisusu. Voilà mes chers amis, tosilisi déjà awa oyo vidéo ezalaki essentiel mpona yo ko comprendre makambo lokola internet, ndenge nini internet ezosala, comment ba site web ezosala, ba web ezosala, ba site web ezosala, ba IP ba API, biloko moko ya bongo. Tokozongela lisusu to ya ko expliquer ou bien tokotela mwa mozindo makambo oyo etali lokola ba IP, makambo etali HTTP, makambo etali ba serveur.
makambo oyo tali lisusu comment ou bien comment devenir un front-end developer ou bien un développeur client et puis na back-end developer. Comme on a Chavani Moussamba, ce que vous avez sika et puis na nos abonnés, abonnez-vous et partagez la vidéo avec les autres pour vidéo et comme elle va te belé tout le monde a dit.